Réalité ya bana kino. Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo neza bino pardon. Jima sala yolo karataka te. Ya on a bien yo. Jima mukende umela. KNB kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant envié parce que kin et l'équipe partout et l'osako et liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian ils sont nolo bisous bye bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine, Nabino Nyons Balandia Magazine qui chasse na biso. On a toujours pour le couper sa actualité à RDC. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. So Mukonzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que balandi wana bazani? Balanda peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mukonzi lobi abi bon likambo ko pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Tout font l'édition à Mokolo Lelo. L'information est Pessamaki Naja Boudouin Mayo Mambeke, Azali, vice-premier ministre du budget, samedi 2 mai dernier, dans la réunion où Ezala qui pilotait, et pas il y a premier ministre Sylvestre Ilouaï Kamba. Rubens Mukindo Moïma, ministre d'État, ministre des hydrocarbures, ministre de l'économie Akassia Bandubola, Penamata Junior, vice-ministre de la finance, va participer qui n'a pas échange où Ezala qui axé sur l'appréciation et la situation où Ezali pour prévoir dans le secteur pétrolier. Jacques Audouin Mayo Mambeki a lobby que le premier ministre a recommandé à ma collègue Naye va poursuivre la discussion na pétrolier sur structure et prix à carburant. Et puis va ça rapidement rapport dans le gouvernement. Akassia Bandubo, la ministre de l'économie, a solo qui n'a pas membre de groupe professionnel, il y a des distributeurs, il y a des produits pétroliers, GPDPP dans poussé la fin 2019. Dans la discussion, il y a un gros pétrolier, il faut pas qu'il y ait problème, il y a réajustement, il y a structure, il y a prix. Pour la bango, et ça essentiellement pour éviter pénurie à carburant. Maman ya FCC va porter soutien à bango na président du Sénat Alexis Tambo Mwamba. Et va accuser sénatrice Bijouko ya Kitenge que aligné à se victimiser. Bolanda bango na ba image. Déclaration des femmes du FCC, le Front commun pour le Congo. Nous femmes du FCC, nous sommes réunis ce jour pour examiner le contour de l'incident malheureux survenu à l'hémicycle du Sénat lors de sa dernière plénière du 30 avril 2020. Les femmes du FCC constatent que l'honorable sénatrice Bijou Goya a, au cours de cette plénière, pris la parole sans autorisation préalable et s'est livrée à une escalade verbale injurieuse à l'endroit de l'honorable président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba. Les femmes du FCC regrettent que, lors de sa sortie médiatique du vendredi 1er mai 2020, l'honorable sénatrice Bijou Goya ait poursuivi son entreprise en traitant de pervers l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC fustigent et dénoncent la montée en puissance de la manipulation politique et de la désinformation dans le but de discréditer l'image de marque de l'honorable président du Sénat. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'a pas agi en tant que femme, mais plutôt parlementaire et politique. Et qu'à ce titre, ces initiatives qui doivent se conformer
au règlement intérieur du Sénat et aux us et coutumes parlementaires ne peuvent pas rester sans riposte politique. En cas de réaction, il ne faut pas la transformer en combat féministe. Les femmes du FCC rappellent que l'honorable Goya n'est pas à son premier forfait du genre. Il n'y a donc pas lieu de crier à la victimisation féministe. Les femmes du FCC désapprouvent l'ingérence opportuniste de certains compatriotes et mouvements féministes qui cherchent à entretenir au sein de l'opinion publique La population quinoise va réagir par rapport au soutien au FCC va porter par le président Alexis Tambwe Mwamba. Pendenge va accuser sénatrice Bijou Goya ou azali mwasi lokola bango. Hervé Zaka azalaki wana. Bon, on a condamné dans le mwasi wana ou à côté du président de l'Assemblée nationale wana. Il n'y a pas un mwasi. Et là, on va essayer de mwasi soit injure va finir de mwasi. Il n'y a pas de finir en côté ni négociant. Azama yele peut-être mwasi wana. Il faut défendre bango mi ba pusi baza basi bango mi balé. O ba seli ndeko nanga mwasi ngape ba kosala ngo pusi toza bomoko biso na biso basi alors nga isi banke batika babilo ko neza malamu te na mboka oyo mwana mwasi wana en tout cas vraiment ekoko zalaka na bamakamu na baonde bazosalele aza mwasi te mpona soki azalaki mwasi alingaki asepela na acte wana te papa Alexis Tambwe Mwamba asalaki alingaki asepela nango te mais lokola ki azali mutu moko toyebi te soki na façon nini oyo yake ko telema na ko condamner pe ko appuyer na maloba ya papa Alexis Tambwe Mwamba vraiment to sepeli nango te atamuke ngai pona ngai Alexis Tambwe Mwamba président c'est na deuxième personnalité ya mboka oyo mambo asalaki concernant ko dénigrer maman Ngoya biso bakino to sepeli nango te Maman FCC pour Wazala, bakote la yembe, maman FCC bazali kozala parti pris ya Alexis Tambwe Mwamba pour état que chef na bango. Eza mabe, babi que toza parité à 50% filles et garçons. Et comme mukolo nini? Bino biso bakino toza poster tozo soutenir maman Ngoya na 100%. Pour la makambo alobaki. Alobi vérité, détournement à 4 millions. Yoza président mais aux autres côté gestion o ya il y a comme ça la makambo surtout il y a Sénat pour réflexionner 4 millions c'est trop 4 millions gros ça makambo sur na Congo pour célébrer makambo ba kino pe baza à l'aise ngai pena na lobaka FCC zo manigancer Congo et ça pena bien té ba ma FCC il faut pas soutenir ninga na bango Ngoya mais bango bazo condamner le Sungoya à lobby o eza vérité à lobby aux vérité pour y aller qui soit à côté na Sénat à quoi ko changer Sénat à côté ka ba print mais auto monde est désolé vraiment biso à kino de tout le monde parce que non pardon moi maman il est qui na mois de mars mais maman aux amabe muto azo dénigrer pena yo biso tout landara français tout ça quand même ba natif ya moko oyo français on a lobaki ko dénigrer ko nini aza incompétent ayaki ko tiranga lettre pour azala Kester ya Assemblée ya Sénat et le Kouana ce que c'est qui à huis clos au Congo le bango la publicité au dénigrer qui a un niveau T aza bassesse aza na ninte aza maele te za bien te bolanda évolution ya coronavirus na RDC na commentaire ya Nathan Siata. Comité ya riposte contre coronavirus a procédé à l'installation ya site moko oyo ekosa la prise en charge ya baka positif ya coronavirus na prison militaire ya Ndolo na ville ya Kinshasa. Plusieurs tentes ya capacité ya 50 lits et zalaki planté na cour ya maison carcérale oyo pour ko soigner sans toutefois ko déplacer ba malade vers ba site hospitalière. Comité ya riposte etie pe na disposition ya site spécial yango ba kisi pona ba malade pe équipement pona personnel ya santé oyo bazali affecté kuna. Déjà samedi oyo le 2 mai 2020, manager ya équipe ya riposte le professeur Aouka a salaki visite d'inspection na site yango pona ko échanger na directeur ya site. A rappelé que semaine eleki mesure moko ezomaki oyo ezo interdit déjà ba visite na prison pe ezalaki déjà adopté et pas y a ba autorité compétente après que baka testé positif na COVID-19 bazala détecté na esika yango et sengeli koyeba ke actuellement na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo mobimba to komi na 682 cas confirmés 34 décès pe 85 personnes et 6 babiki.
Union européenne na cadre ya kosunga équipe ya riposte pour na kosala musala bien auti kopesa bango 4 véhicules 4x4 P50 moto na ba zone de santé ya Kinshasa binja ozone binza météo lemba na limité ba moyen oyo eko permettre na coordination ya riposte contre Covid-19 ba améliorer qualité ya musala na bango pe ko renforcer notamment ba recherche na baka na kati ya ville ya Kinshasa. En entendant de ko fanda kaka na ndaku continuer ko salela ba geste barrière pour malade yoyo ezoya mabe. O toloba kite tozo continuer koloba. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi azo continuer toujours kotika espace na ye gratuit na batonia se bali ko sala message ya sensibilisation contre coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toyeba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation. C'est-à-dire, vous avez une association, vous avez la structure, vous avez l'individu. Message na yo, ils allaient ko kende na sens, ya ko sensibiliser bandeko. Na sens, ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala. Awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso. Chaque jour, à partir de 18h30, na Show TV, à partir de 19h30, à PIC TV, et puis à partir de 20h30, na Baraka TV. En rediffusion, toyaka à partir de 10h30, na Baraka, à partir de 11h30, na Show TV, et à partir de 14h, na PIC. Donc, message joana, topé ba encouragement, au beaucoup encourager bandeko par rapport à tant autres vous allez passer. Beaucoup continue la biso yango à travers numéro o ils affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp la biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa mobimba e yakuna tokoya ko zo ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis bisonyoso to longa coronavirus. Association Corps de Patriotes des amis de Jean-Marc Kaboun Bakaboun basala qui sensibilisation contre le coronavirus pe bakabola qui bakache ni la population. Organisation qui était tellement moindre sur le terrain. Donc nous nous sommes préoccupés de ça contre la pandémie qui est en train de tuer. Vous êtes sans ignorer que presque dans le monde entier, c'est un grand cri qui, on ne sait jamais, on ne sait même pas comment identifier cette sorte de la pandémie Covid-19. Donc pour que notre population puisse être en possession de quelques gestes de barrière que nos autorités ont essayé de lancer sur le terrain. Donc voilà, nous sommes là en train de leur dire que la maladie existe et elle est réelle. C'est une maladie qui tue. Surtout que c'est une maladie qu'il ne faut pas s'hasarder. Voilà pourquoi nous sommes là, en train de distribuer le cache-nez au nom de la fondation FGMKK, Jean-Marc Kaboun Kaboun, qui est représentée sur le terrain par l'association Kojemka, le corps de patriotes des amis de Jean-Marc Kaboun. Donc voilà, nous sommes là en train de dire à notre population que la maladie existe. Nous étions sur 12e rue, sur l'ISAM, et voilà, nous sommes là en train toujours de continuer pour dire à notre population que la maladie existe, cette maladie tue. Donc cette population doit vraiment tirer attention. Voilà, mais nous avons compris qu'il y a parmi notre population, la majorité n'ont pas assez de moyens. Bon, nous également,
Nous nous sommes dit il faut réunir quelques petits moyens que nous avons pour pouvoir leur donner quelques cache-nez, quelques désinfectants et puis même quelques savonnettes pour que cela puisse les servir de pouvoir aussi fuir cette maladie. Dans le cadre de sensibiliser la population, Didier Makina va aller à Béanjili. À cela qui donc il y a vivre à Kabola qui va cacher dans gel hydroalcoolique dans les personnes vivant avec handicap dans la commune Yanjili quartier 7. Na cadre kaka ya ko soutenir population na ye Yanjili pe na cadre ya sensibilisation na maladie oyo ezali ko déranger mokili mobimba oyo ezali ko pesa batu mutu pasi mwana Njili ya Tongo Didier Ibrahim Makina oyo azali notable ya Njili na souci ya kokanisa bandeko na ye surtout pe ke azali musulman na mwana bango oyo ya Ramadan akendaki kotala bandeko na ye oyo baza ba handicapé awa na quartier 7 pona ko soutenir bango na ko memela bango quelques vivres ya kolia ko memela bango ba gel hydroalcoolique po ba sokolaka maboko ko memela bango ba cache ne balataka pona ko limiter propagation ya maladie oyo ezali ko déranger mokili mobimba souci na ye ezalaki ko tia coup de pouce na message ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge alobaki ete bato bafanda na bandako pona ko limiter propagation akendaki ko soutenir bandeko na ye ba handicapé boyoka bango moko ba handicapé ndenge balobi ke Kinshasa ebosana bango tozosenga pa papa Steve Bikai ancien ministre ya ESI lelo komi na action humanité et solidarité ezali nde musala na yo papa Steve Bikai eza nde musala na yo outi kote ya est kuna kokipe baninga o badindaki na bamai kopesa mwa biloko bongo biso oyo zoli bandicapé oyo tosali 22 ans ya sinistration papa Steve ezali musala ya mama Irene Tey eza musala na yo ketake ministre en charge ya catastrophe et solidarité nationale bandeko ebele bayaka kotala biso awa bafilmaka biso mbala na mbala kozwaka solution te nalobi boye ezali pasi mpona biso bandicapé tokoma lokola bilanga ya bato biso tokotikala tokolala nzala bango bakokende base retrouver mais biso moko totikala tolela mpona nini ye moko pe notable ya Njili Didier Ibrahim Makina abakisaki boye asala ba descente le ba kotala ba site oyoyo ezali étouffé o ezali ke soki lelo maladie wana meki kokota et kozala pasi mingi donc il faut que luka moyen malgré tout mboko ezana moi état d'urgence ezana moi kokoso mais équipe ya riposte faut balinga batala ba bisika o bato baza ba faible faut baluka ba yeba kosala ndeni eloko ni bango bakoko sala et na ko remercier lisusu qui ne l'équipe partout il y a Jimmy Mukendi oyo asali ke po na sensibilisation ya coronavirus atiaki chaîne na ye convenablement pour que de façon que tout le monde sensibiliser à Nîmes. Moi, mon bali wana za notable ya Kitambo, je lui encourage aussi na ba activité na ye. On est ensemble. Soko ko senga ke to ça la force et vous allez bien. Population ya Kinshasa bazali kolandela pe ko soutenir de près message ya mokonzi ya mboka na kosunga malgré mbongo ezali te bandeko na bango oyo bazali le plus démunis na cadre ya ko sensibiliser bango sur maladie oyo coronavirus Tomi Kebisa po maladie ezali notable ya Njili Didier Makina merci musala kitoko et monani ete ozali na souci ya bandeko na oyo ya Njili mais to ko senga ke esuka kaka na Njili te bima pe na ba commune mususu e ko sala bien Kinshasa et l'équipe partout. La souci à kosunga peuple congolais Beldesco a un ami qui n'a ya sika Africa Choice. Tango yangoyo likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Choice miliki ya solo oye tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yangoyo miliki Africa Choice yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Choice ezali miliki mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal moi to bengi ke miliki oyo Africa Choice ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko totika baje totika bimela miliki Africa Choice yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa
ba maman na ba personne ya 3e âge Miliki Africa Joyce. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Basi misusu bafandisaka bacamarade na bango na ndako sans pour autant asenga autorisation epai ya mobali na ye. Bandeko baréagir na micro ya Honorine Kinwani. Na ba famille to na ba couple ba discussion to ba incompréhension et comment kokota likolo ya biloko ya mikie. Lelo papa soki obimaki na tongo ozongi okuti camarade ya mwasi na yo ayena biloko na ye, c'est-à-dire akomi kofana na bino ndako moko. Selon ye mwasi na yo nde apesi ye autorisation. Yo lokola papa okosala nini? Ba papa ba réagir. Que moi c'est moi qui s'est décidé acha moningane na kata ndako wana ezalaka te. Wana ko accepter yango te. Faut de votre autorisation mobile. Bon, basa na wana oyebisa bango en tout cas batika ba comportement batika ba biloko ndenge wana. Parce qu'à partir on peut kozanga pe libala na yo, o m'appelle libala na yo à partir ya biloko ndenge wana. Donc moi c'est faut en abotosi ya mobali. Otuina mobali na yo liboso, soka peso ya no la sava. Moi si asala makambo selon mobali azana ye. Mambo esa mala kati libala, eza mambo utaka na kisheri, allez tout ça longo sona libala. C'est que faiblesse mo eza et pas mobali, déjà na kisheri moi ça comprenait yango. Parce que tant ba comme na libala, akomi so ko pratiquer ba bilo mususu. Pour ngai moi si normalement avant ça la eloko to poser acte, il faut consulter mobali na ye. Déjà ko zo muninga na ye, ko na na ndako, il y a déjà corps étranger na ndako. Ayena na biti nini et pourquoi ayena ye pour ba ça na nini. La réaction d'Angizaki, bon, c'est une femme oyo, a une décision na place ya mobali parce que mukolo ndaku eza mobali. Donc c'est-à-dire nyoso e osama ndaku mobali faza au courant. Tant mobali aza au courant, c'est que moi si azolinga jouer rôle ya mobali. Donc c'est une mauvaise femme pour ngai. Donc a mérité te ko na libala. Aza moi so na ba sentiment faza na pas na bango, asa na carrière na ya kibumwana faza na ba sentiment. Et pour ça, moi, pas sur ma cache. Dans le sens que mon tour a venu dans le wana na yebi efe. Peut-être bango bi balé ndenga ba yebani. Ngaya take mobali soki na kuti moi ça venu ndenga wana donc. Et pour ça nga moi pas sur ma cache na ko silika. Mais ko silika nanga na ko pesa rapport na sens que ce que ça la na butu na kuti bango na butu. Na ko patienter alali lobi na tongo à sa disposition mususu. Donc on a exemple na osilika. Ba papa boyoki soki okuti mupaya to camarade ya mwasi na yo na ndaku luka oye ba problème nini esali ke camarade na ye aya kovanda na bino to benga mwasi na yo meka kotuna ye soki explication ya claire ezate wana nde okoki ko réagir na lolenge yo okolingela. Ba mama pe avant ya koyamba mupaya to camarade na yo na ndaku ekozala malamu obetela papa lisolo to informer ye azala au courant ya nyonso po ba papa mususu réaction na ye ekozala mabe liboso ya camarade na yo soni ekozongela kaka yo moko. Lisusu pe esengeli koyeba ke papa nde azalaka chef ya famille donc nyonso ekosenga eleka nanu na nzela ya papa. Kinshasa eleki partout. Est-ce que c'est normal moi si alibala a utiliser les réseaux sociaux tina katikati ya butu na ba air creuse bandeko ba réagir na micro ya Hervé Zaka. Réseaux sociaux to Facebook na WhatsApp ezali moko ya ba moyen de communication oyo permetaka na batu ebele ya ko se communiquer na bandeko to na ba connaissance oyo baza misika. Kasi utilisation na yango epa ba femme mariée misusu ekomi kolekela ba papa na ndaku ebele ba koma ti ba air tardif okomona ye kaka na WhatsApp Facebook eloko alukaka yebanaka te papa aza deja na mbetu kasi ye kaka kokoma ba papa tokutanaki na bango balobi boye ezana basi musu ntango bazaki na salle de classe baotanga bazana ba camarade ya kala ba ami ya kala donc toloba nini donc tolobaka vérité ba copain na ye ya kala na ba camarade pe bazala wana mais moi si aza procéder ne eloko mabe na mutu na ye akosalaka buzoba na biloko wana mais ezana bato musu bazala zwa na basi na bango neti ngai nakoki kopermettre mwasi na nga asala Facebook WhatsApp so nayebi caractère na ye tovandi na fiançaille ata ba 5 ans 4 ans mais
et surtout basi na biso ya kisasa baza ba escroc makasi omona olakisa kaka nuire na misu me na Facebook WhatsApp aosala makambo mosusu mpo na ngai nakokotika me soki na remarke ke mabe deja ezoya na opekisa ye asala yango osu te po toyeba makambo nini azosolola na aire tardive ekoki kozala mabe soki azosolola yango na ndenge ya mabe mais soki azosolola na ba aire tardive ntango mosusu na bamembre ya famille ya mobali mais eza mabe te soki azosolola na ba aire tardive na avantage moko oyo ekoki kopesa mwa avantage na libota eza mabe te c'est mpe ça na sens ya mabe eza ke soki peut-être mobali alali mais ye azosalela réseaux sociaux na makanisi mosusu ya mabe wana nde eza mabe problème ezodépendre ya caractère ya mutu nde ezosala ke mutu abeba eza kaka réseaux sociaux te soki eza ke réseaux sociaux eza mabe na minute oyo biso nyonso toza bamarie tozoluka mbongo mais bango batikali libanda soki akei kosala mabe okoyeba nde nini ezodépendre ya mentalité ya mutu na éducation na ye oyo akola nango ezali mpe na malamu te mpo na ngai mwasi ya libala akozala connecté kutu ba aire wana il faut kosokipe na makambo ya ndako ya Facebook ya WhatsApp eza na ntina te vraiment mpo na ngai vraiment eza malamu te ezopesa mpe respect te moto asalali yo ozokota WhatsApp okota Facebook wana ezopesa respect te epuis yo mwasi ya libala eza bien te oluka susu nini seke ozoluka mibali miso ya libanda bamama boyoki bapapa ndenge balobi kosalela WhatsApp to Facebook eza na yango mabe to na problème te kasi ekomaka mabe na lolenge oyo yo okosalela yango kasi bino pe bamama to bafemme marié ti ba aire tardif na Facebook pe na WhatsApp eza malamu te biso toyebi soki mobali aza deja na mbetu mwasi pe amataka na mbetu po accompagner mobali na ye kasi bino ti ba aire tardif bosololaka na banani soki oza na posa ya kosola na bandeko na yo to pe baconnaissance na yo bapekisi na bango yo te yebaka ba aire na yo même pendant la journée okoki na yo kosalela yango problème eza te mais ba aire wana nde eza mabe bino pe bandeko oyo bokomelaka bafemme marié boregle nanu ba aire na bino borespecte nanu bango soki bozosola na mutu aza marié soki ekomi ba aire moko omoni ke eleki deja yebisa ye ngana awa tosuki kende kookipe mobali na yo ekozala malamu Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Artiste et comédien congolais Mangwaou Maître Pai atikaki biso lobi dimanche na mboka ya France suite ya crise cardiaque. Ba congolais ba pesi ba souvenir oyo bazali ko garder pour artiste na bango na reportage ya Hervé Zaka na Nathan Siata. Artiste et comédien Maître Pai a koufaki depuis dimanche 2020 na Paris na mboka France. Nouvelle oyo etambolaki lobby na ba réseaux sociaux et sikawapi ba artiste et belé lokola Mike la Duchesse, Caleb Toukebana, Peba Misusu, ba exprimaki tristesse na bango sur liwa ya grand artiste oyo. Ayebanaki na kombo ya Mangwaou ou bien Maître Pai, de son vrai nom, Jacques Mukoza, selon ba source na biso, artiste et comédien oyo, a koufi suite ya crise cardiaque. Une fois de plus, monde ya théâtre congolais et outil kozala frappé na disparition inopinée ya grand comédien oyo a marqué na bané 80. Mangwaou ndengi wana a sala boton na théâtre na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, avant akende ko s'installer définitivement na ville parisienne. Patron ya groupe théâtral monene na ville ya Kinshasa na kombo ya Nouvelle Loyenge, Maître Pai abimisa batu et
ebele na monde ya théâtre na grand public lokola Esobe et Bakata, Viegaou, Mundweri, Mama Epela, Peba Misusu, Liwana ye epesi pasi na Kinshasa, kasi population congolaise oyo biso tokutana na bango balobaki boye na micro ya KNB. Ngwa ou mettre pai. Avi. Yala ngoma kambwa. Eza tout na tout linda likevi. Mais ya souci à trop. Au sali à trop pour na mboka na biso Congo. En tout cas, oyo sali tokobosa na ngote. Na lela ba théâtre na ofa vie. Les ozalaka pona ebike. Ogenda no vana mikili mais babo souvenir na o ezebele po belé pe ba munyatima bela poto pona yo vie. Ça yo ne ma trop. Na ba masala nga bana mikili pona yo. Alors que vie na kobosa na ngote. Nzamba simba molimo na yo siko zala na minga olobate. O sengela na promettre o vie na sama belé. Wana na ebito okuta na rara poza nzela bisonyas. On a ba bon souvenir parce que premièrement zana un artiste oyo a bandi mamnaye kala donc tous a même na souci makasi parce que vraiment au bout ça peut perdre un artiste le rôle à mettre paille ce n'est pas une chose facile c'est vraiment une chose morographe mais azaki mutu moko artère moko bien artère moko bofana na batu tofana na ye to ebi comment avivaka donc tina ndenga kenda poto donc ba passe ça na motema nde toza boye mais nzambe a batela place accueillir na tango oyo akufi na tango oyo makambo ezana no mwa mobulu mais bando senga que non il faut tout le monde payer ndenge tolela ba pebele ba mayo misambo ba artiste monsieur comédien donc souci kaka ndenge balobaka artiste akufaka te adomengaka toujours à travers ba œuvre na ye. Merci beaucoup na Jacques Mukoza na ba service oyo rendre na nation congolaise bana ya Congo bakobosa na yote mangwaou ndengi wana. Repose en paix. Merci la bino bozalaki tellement épelé pour la magazine la bino KNB to comme na biso na suka édition ya mokolo ya lelo soki bosepela kina yango tika topesa merci na équipe rédactionnelle ya KNB Hervé Zaka double pour moi azaki sima ya caméra Nathan Siata na réalisation puis na coordination ya Jimmy Mukendi topesi mote na commandant John Nyangwila bobosa na te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa la biso Kinshasa yo et l'équipe parle. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no